Congolais, ezani na yo. Congolais ezakani na yo, mbote bandeko. Félicitations à Sœur Bénédicte Kalingai. Félicitations. Congolais pour ni bolinga bonheur abaninga te. Sœur Bénédicte maman na Yohan. Yohan atuli awa. Maman na Yohan. Avant de libiso na kiseli ba awa mutu azuyete. Mutazui maman na Yohan te. Sikoyo papa na biso papa pasteur. Pasteur on a ebi kombonete me babi wange ana kati. Papa pasteur wanga. Bande konana funa. Papa pasteur azwili na ebi so Sœur Bénédicte Kalingai. Batu balingani na bango. Ba se mettre d'accord. Ba moni ba balana na bango. Oh! Congolais boye ba ko souhaita baninga ba bonne chance, pardon. Bo souhaita baninga pe ba bonne chance et ça ka bien. Boni ko kundola ba matière vraiment ko humilier ka mariage ya moninga. Non ki mususu ana lobi en tout cas non, c'est pas gentil Congolais. Sœur mususu aleki si a celle vidéo abi pasteur ango s'occuper aza divorcé puis abimi na ba sœur l'église pasteur ango abimi asili si ba sœur na église alaka ba sœur angani église mabala après na fait de compte à eko suka na Sœur Bénédicte Kalingai. Poni bolinga ko humilier ma baninga, na place que Sœur Bénédicte a obali to souhaite ka bonne chance. Zaka motema ya mwasa libala. Po mobali na yo aza mobali ya ba divorce, aza mobali ya ba sœur n'église, donc aza mobali ya ba intercédant ebele. Pasteur Wanga. A mobali ya ba intercédant ebele. Donc Sœur Bénédicte yo kolo se mettre d'accord na pasteur ou comme non ma pasteur. OK. Biso communauté to souhaite ka ba bonne chance. Yeba ko batela libala, zalaka mwasi malamu na libala. Zala mwasi malamu na bandini. Zala mwasi malamu na bandini, zala bino ngala na fe, bino sko comportement bozo kati sato bozo tele. Zaka mwasi malamu na bandini, papa ma pasteur. Quand tu choisis être ma pasteur, il faut ça monter en munene. Ponde bandini bando tonga yo ko prière. Encore bébé de disque kalanga yona ndinga boaka mama e wani bandozaka ma pasteur sere kingandi. Omona ki lelo te ma pasteur ndinga lata ki est-ce que pinda balata ka bongo ma pasteur aboaka mi bongo faut alatra bateni moko descenti ba sœur église. Comment les popes ça baninga chance pardon popes ça baninga chance muninga tuli asesangani et simbite na papa ba Yohan so azwaki ba makangu pe simbite nzamba eko sunga loko ezaka destiné donc bino posa mne zaleka a bala passer Marcelo posa mne zaika ya Marcelo ndaza aleka là-bas bopesa Bénédicte mobali na makasi na communauté esimbi na ngote sikoyo communauté ka akepeka epaka nani oyo epa musala nzambe po bino bolingela Bénédicte bolamu azala mwasi ya pasteur kasi pasteur wanga wana soki komone soki none prénom na ebite mais none babi aza muta ba famille ba soleil wanga soki wanga aza pe pasteur te Congolais. C'est Bénédicte en tout cas l'école moi ça pasteur
lingi ya esquisse. Je prends un gorgeon, pardon. C'est Bénédicte Kalingai. Esquisse. Nicolas qui mange sa pasteur. Et lingi, hein? En tout cas, pour communauté PC au pasteur Marcelo Awa, qui est Kosukaka na pasteur. Oui, Kosukaka na pasteur Wanga. Bon, pasteur Wanga, bof. Bof Wanga, biso communauté. Tolinga ba jeune ba sœur na biso o ba mi pesa respecter. Comprendre? Pour ba Bénédicte Wanga, ba Bénédicte Kalingai wana baza parmi ba fille oyo ba osala honneur. Oui. Ane a travaillé na réseaux sociaux, a sala ba concept na réseaux sociaux, dignement, poliment, valeureusement. Pas question de ba bêtises. Pas question de bêtises. Donc, sœur Nabiso Bénédicte a ça là ba concept na ye normal. Ayaka mamba ba rando te. Ayaka mamba ko vendre la ba matière ya batu te. Ayaka makambu ya madongi te. Esquisse a ça là ka ba concept na ye normal. Na mona na ye Yohan. En tout cas, c'est beau à voir. Ba concept moko éducatif. Alors, bon frère Wanga, awa yo balele biso sœur na biso. Tomone esika monte o mutaka ya sœur Bénédicte Kalingai en cours de téléchargement. Totika koyoka mote. Totika koyoka te o. Oh, sœur Bénédicte Kalingai abimakana ba homme marié moko boy. Oh, abimakana na sœur Bénédicte Kalingai alana clique ya bato lembula. Tochike koyoka ngoti. Pasteur Wanga. Biso communauté ba fan ya Yohani po anga comme na fan ya Yohani. Comment mon on est Yohani? Ya bene mwana nongo comme nene. Biso ba fan ya Yohani Kalingai. To chikali koyoka mama na Yohani na ba bêtise te. Oh, asala partout. Oh, autaki na pasi, akombe apwa bi mandenga azabu ngo pasa la combo, alekaki na ba partout. To chikali koyoka ngote papa. To chikali pe koyoka te oh, po oto yoki kaka na ngamu na yo pasteur ba ex ba bimi. Ba ex ba photo ya ba ancien photo ya mariage ebimi. Ba ex copine ba sœur ya l'église oyo o ba leka na tatami ba bimi. Mais na ngambu ya sœur Bénédicte Kalingai tochike koyoka te o papa na Yohani aleki aza ko se revendiquer pour na mwasi mama ya mwana na ye. Tochikali koyoka te. Donc, batele la biso, sœur na biso. Vous comprenez? Voilà. Pasteur Wanga. Batele la biso, maman pasteur na biso Bénédicte Kalingai. Zwa na kitoko, zwa ya Yohani kitoko, batele la biso, sœur na biso ya communauté. Voilà. Po biso bato to fungula caméra to zakana biso bande kwa tato ze kolo moko te isifika o fungula caméra to komi famille. Voilà. Donc batele la biso ya na biso mama leki na biso tanchi na biso malamu. Bondenge bo bala ni wana biso to chika koyoka na biso litière moko te na ngambo Bénédicte Kalingai o papa Yohana yaki o ba ex na ye ba ye. Non. To moni oka na ngambo na yo. Na ngambo na yo ba photo ya mabale bimi. Ba photo ya basien libala ebimi nangamu na yoka nde tomoni. Alors batela biso maman de Yohani to boba problème po minya pasta na bandini ba okota minya na ba diacre ba diagonese bato ba contre mbongo mabonza na église ba kokota minya. Voilà.
nakomi bozala bien na suki awa